Bienvenue chez nous, Jambro, bonjour, Mbote Nabino, très chers abonnés, très chers internautes de Dada International Télévision, les choix de l'excellence. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour l'attention, merci pour de j'aime, des commentaires et des partages. Merci beaucoup, on est ensemble, vraiment je suis très très contente. Yaroye ba nazalaka na batu nanga ebele o bazaka toujours wana bo balingaka kulamba ba amoureux na ba amoureuse ya elubu ba amoureux na ba amoureuse ya makusa, toujours fidèle au poste pour nakulanda. Désolé pour nakulanda chaîne Nabino o bolingaka mingi Dada International Télévision. Merci beaucoup à la grande communauté, les compagnons des Dada International partout dans le monde entier. Jamais sans vous, les compagnons des Dada International. Jamais sans vous, les compagnons des Dada International, la grande communauté congolaise partout dans le monde entier. Merci beaucoup à la grande communauté famille Bota, toujours ensemble. Toana Dongo Dongo, Aubergine, Toana Citron, Tozana Matungulu, Tozana Tangawisi, Tozana Ndembi, Tozana Makemba, Tomate Nabisope Ambuma, Izalaki na Pointe, Tozana Aïe, Tozana Primavera, Céleri Nabiso, Tozana Citron Nabisope, Izawana. Donc, recette Napsali, les Angolo Mosika, a déjà Basalaki, Nasopa qui moi, Maya Moto, ya Makasite, Viki Ezambisi, ya Maïs, Note, Ekia, Kubeba, Meloko, Izalarana, Bazé, il faut toujours qu'on s'appelle moi au tiède penza ya makasite au sopeli yango au sopi moi citron pour nous la base iwana déjà bomoni déjà ton kana sopi mai na tie moi citron ndenge et salaka ba yeye salaka ba bien et salaka ba goût. Donc voilà lelo elubu na biso ezanga ngai ya mosaka tokolamba yango totie dongo dongo. Voilà kolamba ba ekolaka kolamba ba créaka wana ton na sokoli yango bien là na skoli yango bien là na bongisi déjà na longoli yango na mai ya citron o na tiaki mai ya moto. Voilà na zwimbisi na bomoni ke mai ya moto ezaki makasi te epandi yango te vike soki ezaki mai ezaki makasi enge epanzana. Voilà na ngomoni na bandiko bongisa mbisi na ngai ngolo mosika na ngai na saki imprudence moko na bosana ko filmer bino tango ezaki mo bana ndenge bazo katela ngai yango. Voilà, sorry, à la prochaine alors. Voilà, na bandiko bongisa kolongola ka basalite po ezaka na basalite Zambis, il faut toujours kobongisa yango bien. Restez toujours branchés, très chers abonnés sur Dada International, les chats de l'excellence avec la femme à plusieurs options, la daronne de multitudes, Dada International, toujours ensemble, mes amoureux n'angabino jamais sans vous. Kandi na lobaso bino bozate mawa trop. Donc faut toujours être ensemble. Abonnez-vous, faut regarder la vidéo et tout, partager au talipe lububoyo aux yeux. Eh ah bon balam rapé mbisi pe na basangi singa na dongo non na monate ah recette ngo bien na sepe nango oh otindeli pe moto. Voilà, merci beaucoup. On est toujours ensemble, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à mon fils, à mon bébé, Tiger. Voilà, Tiger, joyeux anniversaire à toi, mon cher, en direct de l'Afrique du Sud, mon bébé. Joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Nzamba sala obula, mukula. Voilà. Nasi sobong sambi sinanga, nasi skonga inga inanga. O déjà na sukura qui propre là, et ngwana na bongi singa inga inanga. Voilà, nati yango déjà na réchaud. Voilà, nga isa déjà na moto en attendant ton nga isa na moto mbisi dana suko na bongisi na bandisco ko bongisa dongo nanga. Na profiter pe na occasion na souhaiter joyeux anniversaire na nous Lugengu. Joyeux anniversaire à toi ma chérie, plein de bonnes choses. Nzamba salayo bolamo. Voilà. Merci beaucoup pour la confiance et surtout la fidélité. Merci à ma grande famille, la famille Kanda partout dans le monde entier. Merci à la grande famille Wato. Merci à la famille Ngongo. Donc on est toujours ensemble. Merci à la famille Angesaka en direct de l'Afrique du Sud. Nabosani yote. Voilà. Tendance au ça dongo nangai. Repa na biso ezambisi na biso yangolo moseka. Toko sala yango accompagné na dongo to kochango pe na ngai. Voilà, kulamba bae kulaka. Voilà, nazo bongisaka tanga bongisi dongo nanga na déjà na kati ngai nanga ezalaki déjà na
na moto na bande déjà kotokisa ngai na ngai lelo to découvrir ezala secrété to panza sangu ba bayebi te bayeba ezala ka balamba ka pe balamba ka kolamba baye kolaka cuisine na lobango eza art eza ba art eza monde d'inspiration oyo utaki panza bezamba ko inspiro boy ngana yebi na kanta ka balia ka onka boite lelo to ana fufu te lelo to kimi fufu lelo to za na makemba voilà wana siko eza be plus nanga na bandi ko bonisa tango déjà mbisi nanga eza déjà propre ngai nanga eza déjà ya kubongama musaka nanga déjà yango eza prêt voilà musaka nanga déjà eza prêt il faut que tu déjà musaka na moto etoka voilà na bongisi ba épices nanga na tomate nanga matungulu aubergine nanga ndembi nanga céleri nanga ai nanga et tout na bongisi citron nanga na etanga nanga plutôt na bongisi yango aubergine et puis c'est bon na yo tala awape na moni musaka la ngai ezotoka il faut vraiment musaka etoka vu que babiloko yo eza na ngombisi e umela na ngote en attendant na tiki musaka la ngai ezotoka na ana yo bongisa ai na ngai na zuko bandi ko moko bongisa biloko na ngai déjà wana déjà na tie ai na ngai na tie tomate ba épices esenga ki na mixe nde yango na tie voilà na za na tomate ka ya mbuma boyebi kinga cuisine nga na la nga fana tomate mbuma donc ngata tomate mbumi mati na osalela ka yango parce que isa yango nde na lingaka ça dépend ya mutu so mo peut que o tomate boîte c'est bon ça dépend ya mutu mais nga na préférer nga tomate ya mbuma voilà na bongisi déjà biloko na ngai ba épices na ngai nyonso eza très bien là arrangé biloko na ngai nyonso eza prêt eza cuisine moko ya vite fait ata mpaya ye ekiumela na ngote en attendant zotala ka télé kuna ekoumela na ngote en attendant na bongisi ko bongisa ngai nanga pomande na tokisaki yango na tiaki mai te légumes toujours ebimisaka mai na tiaki yango to na tokisaki na tiaki mai te mais bomoni ndenge ebimisi mai ebele donc ça un peu ça ngai nanga déjà wana naza ko bongisa yango kitoko déjà elemba nyonso esangani ngai nanga elembi bomoni peke mai ekauki na zuma indambo wana oiraki wana na disco kulka ko bongisa yango ko bongisa ngai nanga itu naza vraiment na besoin ngai esila nyonso te yango na sukulongo kaka mbala moko voilà na sukulongo kaka mbala moko pona na besoin nini ngai esila nini te voilà na zuna bandi ko bongisa ngai konda kande mabe nango kande konze comme quoi ilo senga voilà après na Nathalie nini nanga na monique ezotoka vraiment bien na zwimbisi nanga na tina ça qui imprudence mota a pou et sauter baby c'est na cuisine na so pas que on est déjà ndenge bimsa mafuta parce que dans un anga na besoin ya mafuta te na zwi na tie bilo na ngai na yo za sko dungu na ngana tie eza bouillon donc comme on peut bouillon eza cuisine moko eza tellement facile que et puis eza rapide wana na zwi na tie ngai nanga cuisine eza makambo na tisiko ngai nanga na bantu ko bongisa la isiko na bepis na ngai na nzadi na biloko na na bongisa ki bepis ebimisa mai makamona kutana na cuisine lelo zambe na bantu ko bongisa ko ko mélange ya bepis na ngai na biloko na ngai po etoka ensemble voilà a déjà tandi na sopi mosaka ndi na sopa embisi ngai yo pardon na bantu ko tango na zuma pima na ngai avec rataka te toujours ensemble tablo na déjà ndingi sala evimbi boye yesu nanga biloko ngo kitoko déjà na baki moi feuille déjà na zui marinade nanga na tie voilà par rapport à biloko na ngai ok na tie na taki mungwate na tie na mungwate po natalela nanu yango da zui muscade na ngai na bantiko sa koton déjà na biloko na ngai tout c'est bon déjà de to nga makambuka ekende merci beaucoup Nathalie Kamenga NKR Coiffure, donc toujours ensemble. Batonio soit besoin de publicité, à biloko na bango za salle de fête, à la nini, maison d'habillement, pour contacter Busso, voilà, na eko skolo. Tomate nangai na tie yango. Tomate nangai na tie na jusqu'au tomate nanga
ya oh déjà na mixa qui na aïe et tout na si tomate na ti voilà m'tazan besoin de publicité à contacter biso maison d'habillement à tes quoi d'oignon chose on a besoin de publicité salle de fête et tout pour contacter biso to vous arrêter pour na quoi ça publicité en attendant bilo nanga ezoto kakuna na zwi na bandiko bungisa makemba na ngai na bandiko longo mo ba 000 na biloko ka ya likolo ma ba poussière ka ndenge ezalaka na bandiko skoko bungisa makemba na ngai ezali nango mingi te voilà par rapport à ndenge na sepele pendant lelo il y a mama makemba tozonga na kisangani tozonga na kilo na kilo kele ya kele ayole kele voilà na ndiko bungisa makemba na ngama makemba mbesu na kina winza makemba ezaki telo pe décourager nga yangwa na kina winza makemba ezati ngabi nzambi makemba pasi boye ndenge ni yango na ba feti to koma ulia kaka nini moko viki makemba izalaka lisusu te voilà allez na Nathalie mo makemba ngana na ba disco kusukolongo lisusu na maya propre pense que c'est la main propre il faut toujours couvrir la cuisine chez moi mai mokie vu qu'ils a qui déjà makemba ya hôtel après na inati na moto le coup après déjà bilo nanga ebandaki kutuka na jusqu'au makemba nanga na ti na moto ntana pe na ndatana ni nanga na yutanga binzapi na ngai ba sauce bepis nanga ezotuka bo nzambe ezotuka bente couramment mata bepis nanga etuka bien voilà na yuta pe makemba nanga na makemba nanga déjà ezotuka nga pa na za fa na makemba mbeso makasi mais mutanga makemba hotela boy eza mer mais quoi makemba mbeso ezala ite na bi ana somba kara ya kutila pe na choite voilà na ina idina tuta na bi na ko kanga msala na tena ya kabungo a jamais nancé voilà tout ici yango voilà en tout cas on a monnaie qui va partir mon chouchou et bela ite po bien on peut bonga et bela na kati so e bela na kati te et salaka fanga na ebiti na ngala so donc on a des constipation en fait fanga et tout et donc on a libumu ce qui makemba et beli bien te on a taille yango bena na kati nango ebe bien te na bitana fona tango mwa mai etokali suvi que na tchaki yango mai te na tango mwa mai etokali susu pour ebela bien na boyi et déranger ngai voilà après na ozwa mwa mai moke na tchi na monke mai yango ezaki mwa moke na bati mwa moke na bataka moke po yango ebonga no na mai ebele te na monke mai ekoki na te na yo tara pibilunga eta no nzunanga nyama nzunanga de kumkotoka kitoko na binzape mbisi na ngai matiti ja likolo yesu na ngai ngai nanga na dongo na ngai sangani oya buya ta papa ningolia ngai te akolia po le goût de ça na bisi bino gumu ko eza tabilo na ngai ezoki na obela yango to eba na mafuta bomoni na tie mafuta te na tie mafuta te bomoni be logim nanga na tie mafuta te vu que nini mosaka déjà ebimisa mafuta soko so mine mosaka ya mabe oyo ebimisi mafuta te wana okobakisa mwa mafuta ambila mais oyo anga lokwa na somai na nga mosaka na nga ya bien ekoma déjà kobimisa nango pe mafuta nini nanga pe koma déjà kokita vu que eza mbisi pe umela te donc non c'est la ka bepisi ebela bepisi esangana restez toujours branchés sur Dada International na ekotala boye biloko na ngai ebeli mama na ngai bilo na ngai ebeli zambisi fosko kotala ngona pete po ekeya kupanzana bilo na ngai ebeli kitoko penda nde nalingaki na be jamais lelo na olia kitoko encore nga déjà nazala amoureuse à cuisine nanga je vous dis c'était waouh il faut goûter il faut vraiment goûter je vous conseillerais de goûter de faire ça les repas moi kitoko donc ngai na biso dongo na mosaka. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour l'attention, merci pour la vue, merci, il faut partager la vidéo, il faut liker, il faut commenter, il faut regarder la vidéo si en attendant la conception et il y a vraiment, je sais que cette émission ça plaisir et belé na bateau soit la bonne cuisine. Et collé kapena fufu kitoko mais loko ezaki mbisa mai na préféra ki na lia yango na makemba les goûts je vous kitoko eza merci à Montréal Anthony Salama merci beaucoup merci makemba nanga yangwana ebelaki
bien qui vraiment bien na surista et soufangate makoto pe mbisnanga ezaki vraiment kitoko donc il m'a cassité et tout donc dongo ça longo su kitoko tala kitoko vraiment merci beaucoup pour l'attention merci na abonné na ngani soir merci na bino sur botala biso partout dans le monde entier nzamba lola a pambola bino soki mo nzamba zongite tokutani prochainement na numéro mususu ya émission na biso oyo bolingaka mingi mwasi nde makusa mwasi nde kulamba mwasi nde